Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mingi na bino ba ebolinga kama maman Elianitu, na pisipino ba mbote. J'espère que bolamuki malamu de mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawasili kola musabiso na makasi. Alors, na tongo ya lelo tolamuki bien, topesi nzambe merci. Nde na lobaka ete kola lokola mukeza habitude ete tango nzamba peso pe malabo mo ikuba na kumisa nzambe, kopesa nzambe merci. Na tongo ya lelo na bandi zape ka boy na YouTube na kiko kutana na video oyo ya ndeko mobali na pesi mbote kombo na ye na yebite azomi benga soki vieux père hein vieux père comment on est ngwana na yebite na pesi mbote ndeko na bisa mobali na yebite mais na moni kaka boy na réseaux sociaux mais na moni makambo a publier intéressé nga na okipe moi le biki ba vidéo bo so beaucoup nango bo partager que voilà pourquoi je me suis permis à cause de vidéo na ko partager boko tabino moko bota la vidéo na ye boyo kama makambo o eleki na kati ya vidéo na kanisi makambo na ko sanini e ko intéressé pe bino alors na chibino vidéo tolanda biso toujours tikala kidiba bandeko mosusu baza koavance eloko ezoboma biso yango wana alors bandeko ebele na Congo bakufi na makambo oyo bandeko ebele bazosala bavideo ifo tolekisaka bavideo ya kitoko bomonaka obli ozala grand frère onalakisa bino astuce ya kosala test oyo oyeba soki oza empoisonné ou pas parce que eza bandeko na biso mingi bazokufa na poison par ignorance osala mwa fièvre oyokanisi malaria aucun hôpital ninga ba perfusion ba moko poison panzani na nzoto komoka ba frisson et puis okufi tantôt pour tomber na maboko ya stagiaire on attend sur azana epé na expérience té ya oki ka fièvre autant sur malaria tant sur la typhoïde aki ko perfusion voilà pourquoi esengeli boye ba kosala test à partir ya banda na bino pour poison ekomi partout poison eza ya sorte ya mpepe ya kolia poison mosusu ya makila poison mosusu ka ya kosomba ko chelo poison na sorte nyonso et ebele ndenge bozala na ba toxine bozala na ba poison na nzoto na bino mais il va se manifester tant sur les lotés tant sur après 3 mois après 6 mois voire même année prochaine en 2026 ou 2027 poison sur les autres liés à malem parce que OK na musala au ta réunion OK na ba fête au vendre na entourage ba camarade na tout au vendre na bango est-ce que oyebi mité na bango bien ko yebi na bango oyebi alors jour wana na bisa bino test ya boso on a accès à test oyo iratakati on a test mususu ko sala mais ba test oyo na accès bino iratakati test ya boso na bisa bino ya mai aujourd'hui mai au tien verre joie bina verre eza clair au tien mai na verre après aujourd'hui soy na yo au cracher na mai hein à cause ça mo boitan direct ko ba tout ba ko ka keleti voilà au cracher soy na yo na mai on va dire observer amo pendant 1 minute à 1 minute so moni maso ekomi kokita na se ekomi kokita emo ko isawa basinga lokwa nyoka emo mo ezo kitoka ba se on se ya dongo ezo kita tina se ke oza na poison oza la toxine mais so ki so ekiti tetelemi ka likolo pendant 1 minute tek so evandi ka likolo ezo flotter là vous n'êtes pas empoisonné on a testé pour ça na semi test ami balé sur oyo bene la tarate eza oyo ko sala mona maki ya soso maki nyonso ya soso aujourd'hui moi récipient mon ata ma bol au bocal moko aussi ma souba na yo osubi na bocal wana et puis aussi maki au pasoli osopi maki na kati ya masuba tala ce pendant 1 minute tala mo bien ce qui jaune d'œuf et télémica likolo ezo flotter likolo masuba na yo c'est que vous en poisonné mais ce qui pendant 1 minute on dit jaune d'œuf que panzani pene ko se plus soudre même blanc d'œuf ma yo na pembe ya maki et ça le wa ba fou jaune d'œuf pene panzani no katana wana vous en poison et c'est ngé siko koluka solution ni na sebino affaire détox azana ba anti poison ba antidote en même temps ils ont traité poison ils ont guéri en même temps ils ont anti poison neti ngai oyo na sala ka 2 fois na semaine neti le l'autre ça mercredi na sala ki mo dimanche donc na sala après 3 jours donc 2 fois na semaine et ça anti poison na sala boy na jui pour eza charbon de bambou na ba substance mosusu ba je omoni na chango na bocal oyo normalement oki ko soki obela ka estomac te oki ko chango na mai par exemple boy oki ko chango na mai ba moko boy tu vois vers toujours moi vers mon négocier na mai ko baloli ko meli na ngamo ko les antipoison et ko faire pendant 72 heures mais vu que mai pe na bela ka estomac en même temps qui si ko zo traiter na estomac na monta bela ka tension voyez là na tout na problème à rein na monta ça déjà na poison na nzoto na ye na la c'est une technique oyo ça il a donc monta na poison ça la bonne ou bien l'estomac tension tout ça la rein
osala bongo soki oza mosusu kwa makila nde nazwa miel moni miel nalakisa bino deveza radio te nazwi miel nasopi na kati omoni natyango miel voye azalaka na peti na ngai assistant tobangi ovanda na ye ayelaka nga na vivanga moko etyaka mikolo akina banda akendai congé aluka moto ovanda na ye ndako ya monene voilà osala yango mélange osala yango pate otala bien nasala yango pate na miel boye ezotraité estomac na ngai parce que nakomi na ulcère d'estomac poison liboso nazwa na goma to nake ozwa traitement na Tanzanie na Arusha nde balakisanga style oyo produit ekutaka Arusha na Tanzanie omoni nasala yango mélange nasala yango pate boye même te ezotraité estomac ezotraité poison moto aza ja na poison ezosilisa na rapidité moto aza na tension kaka technique oyo omona nde nasali boye na l'huile en même temps la antidote ah boy tout a tombé dans un poisonné on a les poisons de l'eau laisser la poison madame na organe na foie na barre na poumon mais na libre et neutraliser en eau pendant 3 jours anti-poison il y a 2 ans 5 ans ils ont arrêté comment il va dans d'autres pendant 10 ans pendant 5 ans alors nous toujours là nous toujours digérer maximum il y a petit poison ils ont pas c'est en 2 heures 3 jours à moins des vaccins puis il y a poison ils ont arrêté alors à tout à cause ça nous on a l'internet pour vous misabino ou à cause de anti-poison 10 ans autour de poison de l'eau pour faire donc ça besoin qui se numéro est dans la page comment aux hommes avantage père j'espère que internet eza na makambo ebele na biso awa elongo sisineti soki nazwi eloko moko namoni eloko moko interese ngai nakozwa nakoya nakodifficie mpo nayebi ke miso na bino mingi ekozala na réseaux sociaux te biso nyonso tozalaka bongo so omoni ndeko asa eloko bien ya bopartage bane nasepeli na eloko alobi wana bato ebele bazokufa na bapoison oyebaki te na banza de mec expliquer bien nga naza na commentaire mosusu ya kobakisa te mais yo moko oyeba oza mokolo la vie c'est un choix awa le vieux père tolobaka toujours la vie c'est un choix les obligations te balanda yo eloko mibale ezali nangi natyela bino video oyo naseki na niveau moko impossible mwana mwasi oyo asekisi ngai bongo naseki avant tokozala na masolo ya fali nalingi totala video oyo ya ndeko na biso donc nayoka bato balobakilaka église ya papa na ngai bandimi oyo bakendaka église ya papa na ngai bozalaka bazoba vraiment de 1 bokendaka église mutu oyo abota bana 4 bomonaka bana na ye te ye apambolaka bamariage na bino bomona mariage bomoni ata mariage ya bana na ye te boza bazoba oui et puis soki otali visage na nga okomona ke aza vraiment papa na ngai donc eza te ke mwana mwasi oyo toyebi te toyebi koplace ye te église UPN église tournante église soki nini ya Londres soki ya Dembo soki ya nini bozalaka bazoba allez asali ba église en Allemagne allez comment ça s'appelle en Hollande à Londres et en Belgique ali mwana ye famille na ye boyebi te bokendaka kaka bozaka mpe baconseil na ye il faut aimer sa femme il faut aimer les enfants il faut faire comme ça il faut faire comme ça zokande ye na famille na ye sambaka ye na bana na ye sambaka bozaka bazoba
réfléchir. Église, ring évêque, c'est à UPN. Bishop Moses Di Cristo. Bino, ce que vous avez église, wana buzaka basoba. Gana yibisi ba ibino. Aza aventurier. Oh, aza papa na yo, poni yo zolo baboy. Aza aventurier, faux pasteur. Parce que même la Bible dit, ce qu'on y évite kokamba famille na yo, okokite kozala devant les gens, kokamba ba prévu. Aza faux pasteur. Ils s'en foutent. Ceux qui m'ont dit aza ko bela ou bien aza n'a pas problème, ils s'en foutent carrément. Aza n'a pas la 4 ou abandonna en Europe. Il s'en fout. D'ailleurs, il n'a jamais pris soin de ses enfants, ni de sa femme. À Kenya pendant 15 ans. En 2005 à Kenya. Mais Bokina Kaka église, assemblée Kapona Bana Abino, Bozala Kaba Zoba. Zoba. Et puis, Boumoni wana mwasina wana, maman nangai, ça ils ont maman nangai, maman prophétesse. Asundola bana na ye, pona magoda. Toazala na mumubali. Mais Burkina ka église. Pas congolais. C'est rare, hein? Moi, la pasteur a la vérité. Je n'ai pas besoin de comment ça s'appelle? Je n'ai pas besoin de mentir. Parce que qui a envie de parler comme ça de ses parents? Mais baza ma parents n'ont raté. Parce que déjà na kufa. Bandonanga complètement. J'ai vécu une vie, j'ai survécu beaucoup de dangers. Parce qu'ils s'en foutent. Mais matin, midi, soir, baza côté ya. Ba congolais. Bouta la paix, vie à batou, vie privée, ya ba pasteur. Bokenda kakaka, bozaka ba baby, bazoba, bazoba. Merci beaucoup. Merci maman. Avant de yokani, hein. Namdana ba problème na ye. Problème est belé na Congo, pas problème est belé. Ngai ba vie ya bana ngana na problème moko. Bon, eza vie na ngana nga roto obeta ngati na mona moko ya na bota na ivoirien moko. Mais moi na ngoti lelo na kipaka ete histoire soki ne de moi na ye ko expliquer au bureau le bagage vraiment donc qui osa mutu mabe osondola mwana ou bien soki mama ya mwana aye obetolo lisolo oyebi lisolo te omona ke en tout cas osa mutu mabe comment okoki kotika mwana boye ke ba vie ya bato mosusu oyebi te avant okomante likoyoka listori mosusu donc ndenge mwana apesi explication il faut papa on avait apesi explication pour toyeba sinon te na explication na yo okondane bapara oyeba te eloko nini esalaki mpo situation na epesama bongo napesi histoire wana mpona eloko nga moko nazovivre ngai naza na bana awa naza na bana mibale naza na mwana mosusu aza libanda na mbota na ivoirienne moko very petit namonaka ete nga mpe na mama na ye donki epesi mbwambwa boye donc mpuku nani awa baidéologie ezosimba te donki bon na moto aza kote na ye okomprendre mais soki oyoki explication te moyena explike makambo ngo awa eza te mais soki oyoki explication te okomonaka vraiment donc osali likambo nini ça fait mal hein? Ça fait mal mais eza bavie ya bato mpo comprendre yango fo oyeba lisolo yango kitoko ye mwana yango nkombo na ye
ndeko na biso moko azotala ayebi mwana nokomona ekoma musicien moko ya musicien moko ya Congo mwana nga wana en tout cas la vie des hommes l'homme des ignités